bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. TP confiance vous continuer à causer la nango na journal na bino to fongo la journal que nous que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assisté qui mokola mardi 5 novembre kuna na palais du peuple na audience publique solennelle peu foraine na ya rentrée judiciaire 2024-2025 il y a conseil d'état héritier opinion à bino bas détail. Na qualité naye ya magistrat suprême ya République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté qui mardi 5 novembre 2024 na palais du peuple na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, na audience publique solennelle peu foraine ya rentrée judiciaire na conseil d'état pour 2024-2025. Activité Oyo ezali ko tirer essence na yango na article 24 alinéa 1 ya loi organique Oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya ba juridiction ya ordre administratif. Boye azwaki maloba premier bâtonnier national Michel Chebele Makoba ye asalaki plaidoyer pour na rôle ya médiation Oyo conciliation na exécution ya ba arrêt ya conseil d'état na ngambu na ye procureur général près ya juridiction Antoine Félicien Iluta Ikombe Yamama ye a consacré mingi mercurial na ye na étude ya prospective ya rôle ya ministère public pour la justice administrative plus efficiente na République démocratique du Congo. Objectif oyo bazali ko viser selon ye ezali bongo ko relever ba difficulté pe ba limite ya rôle ya ministère public administratif na l'état actuel ya législation congolaise mingi penza na justice administrative. Bonangambu na ye première présidente ya conseil d'état Marthe Audio Nonde ye atelisaki mingi intervention na ye na ba mécanisme ya contrôle pe ba acte ya ba autorité administrative centrale na conseil d'état ye atelisaki ba acte administratif nyonso na conseil juridique ezali kozwa na cadre ya administration pe na bit moko ya intérêt général nde tozali ko distinguer acte administratif unilatéral dans une certaine mesure mingi penza contrat administratif. Conseil d'état ezali bongo bosimba juridiction moko ya likolo po na ordre administratif na République démocratique du Congo yango ezali ko disposer pouvoir général ya disposition ya gestion pe ya surveillance ya inspection pe ya rapportage ya ensemble ba juridiction de l'ordre administratif. Tout kaka na wasoleta du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la samedi kayambaki mokola mardi 5 novembre pour la cité ya Union africaine envoyé spécial ya Union africaine pour la prévention ya génocide paix ya atrocité de masse une fois de plus héritier Mapindemi.
Mardi na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki Adama Dieng, envoyé spécial ya Union africaine pour la prévention ya génocide et atrocité de masse. Na séjour na ye na Kinshasa na cadre ya première mission itinérance na République démocratique du Congo. Na souka ya Masolo, Adama Dieng a félicité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'élection na ye na Bokambemi ya République démocratique du Congo na Conseil ya droits de l'homme ya ba Nations Unies pour na 3 prochaines années. Aux fonctionnaires ya Union africaine à promettre quoi accompagner le gouvernement ya RDC pour le positionnement ya République démocratique du Congo, local pays champion ya protection ya la population civile oyo baza en danger. Zokande RDC azali kobongama pour na présider conseil de paix ya sécurité ya Union africaine. Boye au cours ya mois ya novembre. Adama Dieng alobi azali ko compter mingi na leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na accomplissement ya mission oyo ezali responsabilité moko ya makasi, mission oyo ezali difficile kasi esengeli détermination pe attachement na respect ya ba droits humains ndenge diplomate sénégalais asukisaki koloba. Kosukisa solo o etali chef de l'État boyebaki mokolo ya mercredi 6 novembre kuna na centre financier ya Kinshasa ezaki ouverture ya cérémonie ya ba états généraux ya ministère ya justice o ezali qui organisé ba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe a participaki tobeta bongo masolo mosus pour le que premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Claude Tshilumba ye a présenté qui ba avancé au République démocratique du Congo ezali ko enregistré na ba matière ya droit de l'homme ezali ki bongo mokolo mardi 5 novembre na Genève na cadre ya 47e session ya examen périodique universel pour na droit de l'homme. Reportage. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba, a présenté qui va avancer notable au RDC azali ko enregistré na matière ya ba droit de l'homme et ya protection ya environnement. Intervention na ye intervenant qui mardi 5 novembre na Genève na cadre ya 47e session examen périodique universel makambo etali ba droit de l'homme na RDC. Boye prise ya parole na ye alobela ki mingi éducation enseignement général na RDC. Alobela ki santé peine de mort protection de l'environnement et des espèces naturelles, droits de l'homme, discours ya haine, égalité des chances. Boye alobela ki maloba na ye na secteur éducatif enseignement na RDC, professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba atalisi ba progrès ebele oyo ezali réalisé na leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bit ya ko améliorer qualité enseignement de base. Chef de l'État atalisi que article 43 ya constitution ezali bongo leitmotiv à la clé 6 millions ya bana mobimba ba koti na circuit scolaire na même ordre d'idée 23% ya budget ya secteur ya enseignement pour na nombre ya bana oyo ezali vraiment multiplié pour na makambo etali ba soins de santé. Premier vice-président ya Assemblée nationale atalisi que gratuité ya maternité et mise en œuvre ya itondi mobimba ya République démocratique du Congo ezali bongo principe d'universalisation ya santé pour na bato nyonso na oyo etali makambo etali santé pour na sujet ya droit de l'homme à la législation congolaise depuis avènement ya nouvelle constitution ezali bongo révolutionnaire ce qui na continent to na mokili mobimba ba thématique ya malonga oyo ezali ko développer pe ko formaliser une dizaine d'années pour na makambo etali discours ya haine. Professeur Tshilumba atalisi ke boye bango nyonso bazali ko telemela makambo oyo pona oyo etali eye bana komata lisusu te makambo etali ba violation ba principe nyonso ya droit de l'homme na niveau na bango bazali ko telemela yango pona makambo etali égalité hommes et femmes. RDC azali ko souffrir te azali bongo exception. Boye gouvernement ya République démocratique du Congo ezali kotalisa ba avancé ya ndenge na ndenge. Gouverneur ya Banque centrale azali mwasi, premier ministre azali mwasi, boye 30% ya ba mama bazali bongo na bureau ya Assemblée nationale bazali kotalisa équilibre moko parfait entre hommes et femmes excepté président azali kotalisa vice-président ya Assemblée nationale.
Judith Soumina Tuluka afongola ki ya télé nationale dédiée na redynamisation ya processus ya iti na République démocratique du Congo ezala ki na chapiteau Pullman Hotel héritier Mapine Migor Tingi bapesi bino ba détail. Ministre Judith Soumina Tuluka afongola ki lundi 4 novembre 2024 à télé nationale dédiée na redynamisation ya processus iti na République démocratique du Congo ezala ki na chapiteau ya Pullman ya Kinshasa à télé oyo ezali organisé na comité exécutif ya initiative pour la transparence ya industrie extractive na République démocratique du Congo ezali ko viser mingi penza ko renouveler pe ko renforcer implication ya parties prenantes na cadre ya processus ITIE pe lisusu ko analyser ndenge nini ba norme ya ITIE 2023 ekoki ko servir na levier pour na ko encourager ba réforme oyo ezali ko luka pour améliorer gouvernance durable par ressources naturelles pour identifier ma priorité pour engagement où il y a makasi premier ministre ya talisi volonté à gouvernement pour na kotombo la gestion responsable et durable et ba ressources naturelles ya mboka pe koluka développement socio-économique ya RDC ensemble mobilisons-nous pour une transparence accrue et une meilleure gestion pe ba ressources nyonso pour na ko assurer avenir moko prospère pour na ba citoyens nyonso ya République démocratique du Congo ndenge chef ya gouvernement atalisaki na souci ya kokolisa transparence pe bonne gouvernance ba ressources naturelles RDC pour na bien-être ya population gouvernement a côté librement na utiliser boy à s'engager pour na kota en œuvre depuis 2025 ba assise oyo et kokota na cadre ya continuité ya action on a utilisé RDC lokola outil moko ya implémentation ya transparence ya bonne pratique dans secteur extractif ndenge premier ministre ya talisaki pour na Jean-Jacques Kayembe coordonnateur national ya utilisé RDC alobi misala oyo ezali ko représenter opportunité moko pour na ba partie prenante pour na koluka pour redynamiser processus oyo koluka ko aborder à travers largement ko éventail o ezali ko kota na cadre ya programme ya ba perspective pour na kobongisa validation ya RDC oyo ekobanda le 1er janvier 2026 ndenge atalisi na suka ya télé national 4 jours ba partie prenante ba kondima bongo plan d'action oyo ekotalisa ba mesure moko clair pe prioritaire on a ko accélérer ba effort lokola na gestion durable pe na ba ressources naturelles ya RDC Bosimba qui na premier palier ya programme d'action na 2024-2028 gouvernement souminois azali ko associé na gestion durable ba ressources naturelles ya mboka na maximisation ya ba retombées socio-économiques ya secteur extractif au cours ya 5 dernières années secteur oyo ezali marqué na deux développements intéressants mingi penza initiative ya mise en place ya chaîne ya ba valeur ya batterie ya ba véhicules électriques pe lisusu encadrement ya ba artisans miniers ya cobalt ba effort oyo gouvernement souminois azali kokoba pona ko assainir tope kokombo la chaîne ya approvisionnement ya ba minéraux congolais. Honorable Laurent Mbungu, évangéliste itinérant Azalaki Mukolo dimanche 3 novembre la paroisse protestant CAC Lemba Gare aux amis na commune Kisenso na suka ya kut oyo pasteur titulaire Jean Lelo ye ameka ki ko commenter par rapport à la prédication oyo. Honorable Néron Mbungu, Fumabanga Moyo, Oyo Azali Bongo, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba, akitaki moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu bazali kotonga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Néron Mbungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas y enseignants pour nous permettre bango bazala toujours propre pe sur place à kutelaki na quelques parents ba solo laki ba pesaki ba doléance na bango par rapport ya enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Néron Mbungu a profitaki pe na occasion pour nous prodiguer quelques conseils et pas ya ba parents afin que bango pe ba yeba na ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et sukaki wana te. Honorable Néron Mbungu asalaki tour ya école Mobimba pour na kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier na esengo wana quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord
et puis excellence Nerombo. Vraiment biso azang ça biso maloba pour les eloko moko inattendu. On ne savait même pas que akoka ko sala biso surprise oyo. Elle biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matin. Elle biso ngotola taka autant tozo tangisa bana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisaka bilambo to yaka no musalati. Yango to sengi un grand merci. Nzambe alola abakisila ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Léon Mbungu Fuma Banga Moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na baevre na ye po azali kosala donc akende kaka toujours likolo. Totikala kaka masole tali honorable Nerombo pour na koyisa que complexe scolaire moment Pemba o eza école ya fondation Nerombo bango ba élèves ya maternelle basala qui visite guidée bisika ebele na encadrement ya ba madame na bango reportage. Pourquoi les cheveux sont si blancs et distanciés? Non, ma petite fille, ce ne suis pas sorcier. Les cheveux blancs, c'est les filles et la sagesse. Ah oui, na bisque maternelle, ezaka, mon foi Mona, mon foi Simba, mon foi goûter. Maintenant, tu es qui na classe pour me donner na biso pour que bana va visiter la pièce de la maison. C'est pour cela que tu es là pour visiter la pièce de la maison. Oui. Tout le monde bakara na bano ba parents batiki bana bono banda baya ba place eza encore ebelé pour na bana bango pe ba ozala bien encadré biso na mama pe bana ba monaka ba simbaka pe ba butaka. Donc ici il y a la différence au quotidien biso bana ozala décider maman papa ici ko zali ozala décider parce que maman pe eza toujours le leader. Moi là, je m'en fais. Maman ne va pas retourner. Compagnie africaine d'aviation CA m'a poussé à présenter les passagers na Boeing 767 cargo pour la fret. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance
ya ko améliorer ba capacité puis ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Olingala tazapata kitoko pe ya qualité place sûre ya kosomba yango 700 mm petit boulevard Papa Griff azawana pona bino. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, saper d'État, mwana mboka, Basile Semopa, alias Papa Griff, Cocobar de la Sab, asali esika pona ba Congolais nyonso, baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture, pe biloko ya ndenge na ndenge, nyonso ezali kosalema, epai ya mwana mboka, saper d'État, Papa Griff, boye, na présidence de la SAP, epai wapi ba mokoto bozali komona, ezali kosalema, euti na Italite, euti bisika mosusu te, kaka awa, mwana mboka, saper d'État, Papa Griff yende azali kosala yango, kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye, alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso. Na koloba lisusu nini bandeko nanga, bino moko bomoni, bino moko bolinga yango, mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye. Alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete. Na ebita bande onanga. Botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka. Mais les autres sala mawato. Donc les arabes pour nous informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Papa Griff, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas eu déjà dans Papa Griff, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutien? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous avons combattre les Chinois, nous avons combattre les expatriés, nous avons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable. Aux en manifestation, aux en fête Moko Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en les jours, au lia batutu na fête. Et le Moko durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache chaussure les gars bolite, le go la ilk. Oui, na diminuant le go les morts, na diminuant le go les morts. Attache le go les morts, na comme ça le go la ilk, na comme ça. Mais pour la ninité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Boninga na kufana ki na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'État Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Potopota malonga pour la balle la mise à protiva pied pour mkoloko komela yango bisaka santé ya kitoko énergie pe makamwa ndenge na ndenge. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo fo lesa kabango poto poto Protivap et ça ba pota pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro tala ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro Tolanda bongo info ya ba journaux héritier opinion basali no sélection pe commentaire. Mbote pe boye ibulamu na info ya ba journaux ya mercredi 6 novembre 2024 au tofongoli yango na quotidien La Prospérité.
concert à Betty Masolo, il y a redressement, il y a justice. Boye ezali vamoko ya sika na République démocratique du Congo, Conseil d'État, procureur général près il y a Conseil d'État, Iluta Ikombe a salué vision paix détermination, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kotombo la justice, il y a République démocratique du Congo, ezalaki bongo maloba oyoye azwaki na rentrée judiciaire, il y a Conseil d'État oyo salemaki mardi 5 novembre 2024 pour na compte il y a Conseil d'État na palais du peuple paiwapi audience solennelle publique pe foraine ezalaki organisé na palais du peuple na présence il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo mosusu kaka na même journal quotidien La Prospérité à Betty Masolo il y a Genève et paiwapi ezalaki organisé 47e session il y a examen périodique universel il y a droit de l'homme et salemaki na Genève kuna na Suisse et paiwapi ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya a dénoncé ki Rwanda ndenge azali ko agresser République démocratique du Congo pe apledaki po na kimia na République démocratique du Congo. Boye Patrick Mouyaya alobelaki pe lisusu évolution satisfaisante ya situation ya droit de l'homme na République démocratique du Congo depuis avènement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toke na ngambo mosusu quotidien l'avenir ye a Betty Masolo ya Judith Suminwa premier ministre oyo alingi asa na secteur agroalimentaire levier ya développement na République démocratique du Congo. Premier ministre a salué Kibongo ba effort to ba avancer oyo ezali ko salema na République démocratique du Congo na secteur ya agriculture ezalaki bongo na cérémonie oyo ye a président ki lundi 4 novembre 2024 na Hilton Hotel oyo ezalaki bongo cérémonie ya lancement ya 17e réunion ya équipe multidisciplinaire ya fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale oyo ezali constitué na 9 pays mobimba. Totikali kaka na même journal quotidien l'avenir alobeli na oyo Telesport ba éliminatoire ya CAN 2025 26 Léopard bazali convoqué et pa ya Sébastien de Sabre pour na match oyo RDC akobeta na Guinée Conakry pe contre équipe ya Éthiopie bazali bongo 26 joueurs oyo bazali bongo sélectionné pour na kobeta ba match oyo boye yango ezalaki rendu public depuis mokolo ya mercredi et outi koleka et pa ya sélectionneur manager Sébastien de Sabre pour na deux confrontations oyo ya liboso ekozala le 16 novembre na stade de Bimpe kuna na Abidjan na Côte d'Ivoire et pa wapi RDC akoyambama na Guinée pe le 19 novembre na stade de Martyr ya ville ya Kinshasa et pa wapi ba Léopard ya RDC bakoyamba bongo équipe ya Éthiopie. Voilà l'information oyo ndete sukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Bozalaki ebele mpona kolanda info ngala journal ya pe mpona pe soki bosepe na mbusa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Muyala héritier mapindemi ya Sparzaki journal au montage simaki pa Fabrice Lundo mpe Christian Kangebeni ngana bino topesani rendez-vous Miko lezali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA véritable leader dans ma bataille à RDC azali toujours dans souci à soutenir
pe kotombola kita ya mboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o baza na ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango oyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.